Salut, bonjour la grande famille de B52, la mignonne officielle, voilà. Moi, votre humble servante, maman B52, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Neb Sarabiso toujours que servir Bino, ils allaient vraiment devoir nanga. Le lundi morning, ils allaient à 5 h du matin pour préparer mes enfants, back in the class. 6 h faut mutuke ozobomba kitika bango classe ndenge moko ezalaka devoir ponanga koyaka ko apporter les biso ba information oyo tozilaka awa na kati ya B52 la mignonne officielle pour ceux qui bo pesa biso opportunité to bo pesa biso valeur oyo ya ko s'abonner awa na kati ya B52 c'est parce que bo pesa ki biso vraiment confiance. Oui, merci beaucoup à vous. Ceux qui ont un liboso, okutani na lien ya ko okutani na lien na biso ya B52 la mignonne officielle to senga na okaka o s'abonner, o aimer, o commenter, o partager. Pasteur Didier Zawana tomoni ba comportement ya maman Milo tomoni nyonso tout ozomona wana en tout cas la grande famille ya kolobe belé eza to côté la penza live kane na zolo barabo mo mesano. Un grand merci à vous, hein, bah, la maman, la patronne, la poutine de l'écriture. Donc, bah, merci Nabino pour l'abonnement, bah, j'aime, bah, commentaire et puis bah, partage Nabino. Ah, on a Katia B52, la mignonne officielle. Un grand merci aussi à tous les dinachous, à tous les pécha lovers. En tout cas, Bozarana pour nous soutenir. Ils allaient œuvre. Il y a Ndeko Nabino, il y a moi si tout le monde est famille beauté. La famille. Lelo toyeli makambo ebele mais tokoloba kaka mukie tokoloba penza mingi te to invité yo o na notali pasteur Didier te en tout cas kima na lombango kene na Belle Vie télévision qui nous kozwa un plus ou eko apporter-le quelque chose dans ta vie future ou dans ta vie présent parce que ba film à Belle Vie penza ils a un peu na mona te que film mo ezaka terre à terre ezaka lolo ba film à Belle Vie penda ezala ba film mo ezana fondement ezana base eza très kitoko lelo to ekolobela nanu situation oyo Davina na ochile na vidéo moko Davina alobaki afinga mututi. Elle a juste donné son point de vue. Et on dirait, ndetoza boto sa musala, non lingate, place nanga ya musala, place nanga na zora moins 1 franc, on a zoa ne fût que $1 ya ofuta ndaku na fin du mois, 1000 francs ya ofuta mai nanga na régie des eaux, 500 francs ya ofuta courant nanga na SNL, mutu moko aye obandika ko luka po bebisa place wana ya musala. Et tant que être humain c'est pélaté, non, Lukanaya, peut-être pour na riposter ou bien tena loba quand même, moi, liloba moko po, non, c'est pélaté que moi, place au nazo, soit moi, loko, et kendeka kaboy. Mais vidéo au nazo, tche la biso siko, vidéo est créé problème. Tolobango toujours que les avis sont partagés. Mutu na mutu, azana point de vue na ye. Ngana koya kozwa, makanisi nangate. Tant que ça, exemple, bah, analyse boy. Ngana yo loba oyo, moi je compris. Esther MM Tangoya Aoloba c'est qu'elle a compris. Ma queen Sarah, Mama Kimia Tangoya Aoloba c'est qu'elle a compris. Mutuna mutu ana le lenge na ye ya kozola likambo. Dina na la douce alobi azoko support musala ya ndeko na ye Davina appoilisation. Kaka pour na vidéo wana bazala ki na bango en plein tournage la famille mais quand on est en plein tournage de comment on a dit yaya etala boy yaya papi c'est une bonne idée ba initiative a boy il faut tout ça la ka photo soutenaka yaya lobi aso soutenir les qui na la millionnaire kaka podi nana lobi la millionnaire biso bana matadi to memanga et comme problème pour na dinana et comme ya ba pesi ba kombo ba surnommé ba na chela biso no vidéo wana to meka na Olandango et puis tozonga to na tournage mais awa to lobi to célébrer nano anniversaire ya
Il y a maman millionnaire. Artemis a eu fêté 5K. Eh, Nzambe la ngai. Merci beaucoup. Oh, yes. Ngai la lati eh, bomoni. Bon, na telema. Il y a bébé. Bon comprendre nga so bomoni na lati robe la jupe donc bota la rabiso bata maboki e moto kenda boy. Eza muki. Yaya. Bon bazweli nga taille S. Kala mingi te. Kala mingi te donc Davina lingina ya munene te. Donc munene na ye comme grave. Donc kala mingi te en tout cas pe bozela nga la taille S. Bozela nga bozela nga. Allez tout. J'espère la famille, j'espère que tout tu kolanda vidéo oyo. La moni esika di nana fingi mututi. Na moni esika di nana a dénigré mutu mususu te, a matisi mutu mususu te. Mutu tanga sa misalo ezo mona na miso abato. E monana. Pourquoi tozo ya ko finga e nyonso tout tozo luka toujours ko diminuer ba artiste na biso? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Bande wana biso o bozo mona badina na o baza ba actrice moko ba na production bazo sunga parce que ce que jouer pas dinana ozonga tana ozanga ta moyen de transporter ozanga ta osombela bana lipa na tongo te ozanga osombela bana matembelete na poka balia. Ce sont des gens à féliciter. Baza batu ya ko féliciter po ba longo ba bakisa 1+ na mboka. Ba bakisa 1+ na mboka batloka ba belle vue. Hein? Batloka ba belle vue quand la patronne. Batloka ba Cardozo. Batloka ba Ursil Pechanga. Baze belé to kotanga ba artiste na biso. O bazo sala on eza pona intérêt ya mboka. La famille, eza pona intérêt ya mboka, eza pona intérêt ya oh nani te. Tolanda na vidéo oyo Davina salaka lobaki lo moko zaki très important lobiki soki batu bazoya ko toucher personnalité ya Bellevue kande na lobi on est bandeli. Et on dirait boya oluka bo bebisela bango musala parce que Bellevue azaneti chef d'entreprise, DG. Hein? Asa DG à compagnie na Bellard Bellevue Télévision. Donc batu oyo azo collaborer na bango ba collaborateur na ba collaboratrice na le quoi ba papa Serge, le quoi ba Dacosta, le quoi ba tonton Roro, le quoi ba tonton Marie, ba tonton Pierrot. Baza tellement ébélé, tout le monde ba maman Marie-Hélène, tout le monde ba maman Top Watu Kilo Mboka, tout le monde ba maman Marie-Jeanne Bololé, tout le monde ba maman Moseka, tout le monde ba Davina, tout le monde ba Daily, tout baza tellement ébélé, oh bazo collaborer, bazo travailler ensemble pour aboutir nelo moro ya kitoko. Ce que muto bongo Davina a raison, mais tant bozo yara ene surtout bozo finge ko ipe ko frustrer mutu. La frustration. Eh balo en bon français. On a katana. Papa e bo se garate pardon. Ko la ligne français na ki mukolo passe. Mutu ko zala mutu na ye au fur et à mesure bozo finge comme ça ba ah non, j'en ai marre, j'en ai assez, je laisse tomber. Parce que batouana oyo baza na moi profit moko na musala na bango o Bellevue a futaka bango ata moi $1 oyo to tia bango wapi to kotia bango wapi to landana no Davina soki malobo Davina lobi afinga ki mutu moko oyo lelo memisela ngambu to meka kolanda nozongela bino te bo s'abonner bo commenter bo partager to tika ki mutema mabe futaka te mutema mabe e futaka te. Arrêtez d'insulter cette dame parce qu'elle compte. Agence assure.
babi basi kitoko ba papa chéri boya na Namour Agency babi awa makamno seza ok to ça ngo bien makasi donc so biso to côté to soutenir milliardaire donc so biso to côté makambo yo c'est que bien naturellement cette fille elle est belle financièrement elle est équilibrée pour on a respecté ba foot arabato otaka armes et guerre regardez tous les acteurs qui ont joué ok après tous ces acteurs là ont été très bien payés mais mino bolibo combattre Moutouana mais pourquoi vous faites ça au fait je le dis sans complaisance et je fais pas des émissions moi et peut-être que je ne fais pas, mais je le dis, parce que bateau combattre c'est des Congolais, c'est nous que vous combattez. Quand vous combattez Bellevue, c'est nous les artistes que vous combattez. Il faut arrêter, en tout cas arrêter d'insulter cette dame parce qu'elle contribue beaucoup. Elle contribue beaucoup. Ma chérie, attends que je finisse ce message, c'est très important. Arrêtez, moi je parle sans complaisance. Nana et loko ya ko gagner na sima el kambote. Donc na koko za pe mukalate ponde singa na za nana temps yo za mukalate. Donc si c'est moi qui le dis, alors prenez ça en considération. D'accord? Je le dis pas par intérêt ou quoi que ce soit. Je peux ou ne pas tourner aujourd'hui ou demain, mais je parle pour mes confrères, pour mes consoeurs, pour mes collègues. Arrêtez, arrêtez. Moi, c'est un problème. Parce que tu es évité, lobby, peut bien sûr, tu as déstabilisé. Après, biso aux victimes, tu as la famille, ma famille, libota. Combien des enfants qui étudient grâce à cette femme-là? Mais nous, nous, on est des Congolais, en fait. C'est nos familles congolaises. Acteurs, produire tout le temps. Et nous, nos familles, on vit de ça. On vit pour te soutenir. Complaisance. D'accord? Meilleur. Ça, c'est même pas un sujet. Il y a des meilleurs, il y a des tout ce que vous voulez. Il y en a. Mais en termes de production, en termes de soutenir les artistes. Parce que soutenir les artistes, cette fille-là, quand elle te met dans son tournage, tu mets la provision de 1 mois à la maison. Par Nabisso, merci pour le sacrifice. Merci pour la défense de cette mère patrie, la RDC. Merci d'avoir pris ce courage de laisser vos familles respectives et de veiller pour une si grande famille qui est la RDC. FARDC, Bozaba Parents Nabisso. FARDC, Tozar ensemble. Na évité vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso. Solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà est pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ma santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Si kato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza la malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique
eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okosanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, boutique la bébé. Oh Kina sans la mignonne au Bokolia. Oh zéro, le bezala Kina disait c'est un deux au Bokolia. On a un. Yangozo pesa posa kozongi sanga bébé na mouma. Passa là-bas chaussée kaka pour na voiture.